miracle, impact. Oyo wapi l'homme de Dieu, le pasteur Carlos Kalala Baruti, Aouti, Kosala Noko Nangandi Melangako, Namboka ya Angola. Bipai wapi, akendaki pour campagne d'évangélisation, peu dédicace ya temple, grâce ya tabernaculo. Oyo ezalaka na province ya Soyo, Namboka ya Angola. Noko nangandi melangako, pasteur Carlos Kalala Baruti, na occasion na yango, ayeba kibongo pe kotambola, na église Mbanza Congo, bisike oyo wapi, plus de 1500 batou, babongola ki mutema, pona kondimela nzambe ya Baruti Kalala Carlos, oyo azali ko continuer ko sala ba miracle ndenga ko sakala te. 70 personnes mobimba, ba pese ki pe ba amna bango epe ya Kristo, pe lisusu 2000 personnes mokoka awa keke na province ya Soyo bazalaki wana pona koyoka mateya ya nguya oyo l'homme de Dieu le pasteur Carlos Baruti Kalala azalaki na kati ko évangéliser avec impact ya kosakana te. Na Soyo epai ya pasteur Kote ndimelanga ko bato bongola ki mitema kondimela Jésus Christ nzambe ya Baruti Kasongo oyo azali kotambola na Baruti Kalala Carlos na moya lelo okanisi esili tanta na Mbanza Congo même opération parce que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui peut éternellement bisika oyo wapi pasteur Paolo Paul azeraka libota ya nzambe yeba que pasteur Carlos Kalala alekaki pe wana avec impact ya kosakana te ba miracle jamais rata. Ah oui, avec le pasteur Baruti Kalala Carlos, le Dieu de mon père est vivant.